L'hypothèse d'une fiata. Toujours. Eh, maman. Ah, Nakache. tozosenga fo ekota kisi mpo mwa pasi pene ezali donc bandeko bazokanisa soki ndenge nini en tout cas président Mbayi shikoyo ndenge ozomona ye shikoyo bisa président nakoka te nakufa pardon nakufa douleur eleki nakoka te nazanga te ouais président Mbayi ya kanda ya bine kache bunda makaka na kanda okay kache bunda makaka na kanda omoni nakopeso exemple moko ndoki akoki kozala meme mwana no yo boti ozobokola tango apumbu akomi na monde wana achange motema aza eso mwana no yo yebaki te ndoki akozala papa no to mama na yo tango apumbu ake na monde wana eza lisusu ye te alati molimo mosusu achange ndeko oyo akufi na bitumba ya kachi mosusu aziki aza pe donc ifandimela nzambe po abika voilà ndenge makambo esalama mosusu bakatye mosusu bakufa na bakati ya ring mosusu bakekufa apres bitumba mosusu bakufa apres komba ya ndeko na biso ndenge akufi apres komba awa suite donc toyo bato oyebi nyonso tout source ya makambo wana parce que abundaki ondingaki disemo mabe kingo ebukani maboko ebukani biloko nzoto ya kati ebele ebebaki en tout cas soki azalaki kaka na bomoi alingo ntambo ane suite omoni yango teke eza kake puisque koma moto akobuka na kingo michopo ekende obeba bapumo ekende obeba barein ekende obeba banini ekende obeba esi omona yango kasi yango nalobi na yo te ozomona deja ke eza eloko ya normalité mouvement babetaki wana ezalaki kake wana euti wapi azwakaki sepa ya nani to la plupart ya baprofesi na ya baprofete babata lokuta yango moni ntango yesu kristo ayaki akutaki baprofete malobelaki si profesi te azalaki nzambe atan présent soki alobi obiki soki asekwisi yo ti lelo azali na bomoi azosala makambo ti lelo azobikisa bato na temps présent ti lelo aza na kati ya profesi te kolo na biso yesu kristo po mama prophète azoprophétiser na mataki mais pourquoi faux pasteur oyo auti amen bible ezoloba na biso malgré babengami basali na nzambe miso na bango etondi kaka na kolula basi na kodétruire vie ya basi et puis motema na bango etondisami na kolula mbongo olandi mama prophétise mwasi oyo aketi azemi mama prophétise azo prophétiser po na bato ok bible lobi na mokili oyo mobimba mutu oyo azali sali sumu eza kaka nani yesu kristo sikwa atuni bango oyo nano asala lisumu tasala nini abambe libanga papa Yves bible lobi bakomi kokima moko mutu na mutu yaki na libanga depose libanga na se tout la mus obi ngana bambe libanga kasi ngana mela masanga pe kunati ngana bambe libanga kasi ngana zaka na ndoki ngamna loka quartier ngana bambe libanga kasi ngana zaka jaloux ya batuti na bambe libanga kasi nga vi nange ezalaka boye mutu nyonso akomi kosanti culpabilité na kati ya motema na ye bakimi yesu atomboli mutu atuni mwasi wana wapi bato oyo bayaki kokondane yo
atuni mwasi wana wapi batu o bayaki kosala nini kokondane yo omoni ata moko mwasi wana lobi na moni ata moko te Yesu ebise siko kende na limbisi masumu na yo kasi kozongela lisusu masumu te Église Nzambe babenganaka moto te bakangaka mutu mabondeli bavandisaka mu. Merci Nzambalona. C'est bon, on peut tourner. Bana na Nzambe mbote toyambi lisusu lelo Papa Yves tozolobela basekele ya makambo oyo tosololaki na bino oyo elekaki kala lelo ekomi komonana ekomi pe kosalama tozolobela makambo oyo ezoleka lelo na lingomba na Nzambe. Eske sengele lekela na lolenge ezolekela to esengele elekela na lolenge nini puisque toyebi ete na lingomba na Nzambe pona kobatela lokumu wa Nzambe kobatela Église Nzambe makambo mususu basala kango na ba conseil Église boranger yango ndenge papa na biso Alexandre Aidini Abala oyo ayaki na réveil na kati ya Afrique centrale azalaki soki pasteur moko asali mbeba akovandisa epe bakangie mabondeli mais lelo tomoni na kati église bakomi kobengana bato ok église eza corps de Christ esika oyo esangisi bato nyonso na oyo bazosala mabe na oyo bazosala malamu bayaka nde pa na Nzambe po ete Yesu Kristo bina Matthieu 11:28 bino nyonso boza na mabe na bino il faut bokimi pa na Yesu Kristo po Yesu Kristo apesa kimia. Est-ce que Yesu Kristo akomi suko bengana bato tozoye bango l'émission oyo bolanda biso na Super Promo TV ya Yves Pan bolandi biso pe na DVM Daniel TV. Voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout. Vous qui suivez cette grande émission, la Gâté chrétienne avec Yves Ipan, tous les infos. La filière avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo et sa grande. Voilà, nous sommes déjà avec le frère Daniel Mundungu, ex-magicien, ex-sorcier, occultiste, nganga, kacher. Alors, comme nous sommes tous les baki, alors, Lélo, Azali Moussen, Nzambe, ils ont plus témoignage autour de ça, la naïe Lélo, et puis, Makambo, le bâtiment, Mingi, qui est bateau, Koufa, et Dingo, et de Yémo côté, ils ont un bateau, qui est là, le moto, Moni, et Salemi, et autres deux hommes, et la Mbam, tout, non, est-ce que Ezayango, tout Ezayango. Parce que l'affirmation n'est pas bandé congolais. En tout cas, c'est tout le monde bazar moins belé. C'est tout le monde bazar moins belé. Bah qu'on dit manga raté. En tout cas, c'est ce que papa Daniel Mundungu que tout le monde a souhaité. Il va faire dossier yango. Tout le monde yango tout yango. Tu peux faire une beauté papa. Boni santé na yo et puis shalom. Oui, santé za malamu Nzambe ndazo batela oete kolo Yesu Kristo yenda zali mo bateli malamu soki akobatela te oya kotengela akosala musala ya punda yango moni sokoza na Yesu Kristo ozana bomoi sokoza ngi Yesu Kristo ozana bomoi te oete ya lobi na Mark yenda pesa kapema ata bato bakufi yekanda za na nguya ya kopesa bomoi. Amen, ça c'est bien. Alors nous sommes beaucoup de gens qui na ba sujet na biso na le primordial pour la mission de la papa bona na biso religieusement na émission na bino la retraite chrétienne. Nzambalo la topesi yo merci po ete yo zali tata biso tozali bana. Ozali Nzambe likola ba Nzambe nyonso na nyangwa za lokola yo na nyangwa kokani na yo. Mokote aza lokola yo mokote akokani na yo. Nguya mokote ya molili ekomi pembeni na talon na yo. Yango topesi yo merci papa to banda émission o na yo elongo to sukisa na yo pe longo lokola alpha pe omega nguya molimo mosantu a utiliser biso puissama na kombo na Yesu Christ mokonzi pe mobiksi na biso amen.
Amen. Voilà. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je crois bien. Banderobota, biso ba moni le sous le loup. N'habité Papa Daniel, un monde à la case de surtout Bota la biso. Au peu ba moni wa mikole bele, ba moni papa te, ba moni le loup. Liloba et vous allez na ba case de Bota la biso. Bon, liloba na bana na nzambe nyonso o bandimelaka Yesu Kristo. Amen. Pourtant to benga ba chrétien, eza bato batambolaka na kobanga Yesu Kristo. Bango nde ba chrétien. Donc na pesi bino bambote tolingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo toza na bino elongo ata tomonani te na nzoto me na molimo toza elongo po lelo soki Yesu Kristo ayenga na bino tokovanda na mesa moko donc yango na pe bino bambote lisusu esika bozali bana na nzambe nyonso bana la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde entier bambote. Voilà, ça c'est bien. Alors tout le directement lié aux appuis na Petro Congo. Oui. Tout le monde qui voulait et bêtis jour mususu et inondation et salami jour mususu. N'habitez tout au long, il y a la quartier ça permet la biso ya ma Njilawa, des bonhommes, Petro Congo, Kingaboa, donc côté nous surtout mai pena et Zaki, donc la quartier tu Zaki envahi la mai. N'habitez les Camboyo, côté nous sommes dans la vie, les spirituels, les apambatés, les milimo, les alakanamai, des salis qui tomboki, maïwana et sali boma bateau et boma aussi banda loko abato. Évitez l'homme de Dieu. C'est vrai ça, na oyo lobami parce que yozaki moko ba busala pe ba événement fâché à l'olenge wana. Évitez, c'est vrai na nini yotalaki événement wana. Oyo salaki pendant 2-3 jours comme ça. Événement wana salami côté na biso, musikate na ngai et même place là qui flat hotel nangé kota ki pe mai. OK. Kota ki mai po batu nyonso bakimaki ba mai wana baki ko bata man hotel wana pe hotel wana ekokota mai donc population nyonso kimaki vandende likolo rai. Mai wana ebuki banda. Poto ndenge tozolo baboye nazo profiter pour lancer maloba na bana nzambe nyonso quartier oyo hôpital ezali souté presque hôpital nyonso oyo eza na quartier na biso kotoyo ekotaki ba mai ba musekei ba mbeto ekei mai wana yendenge nini mai wana ye mai anjile bimaka nango mais ebimaka ndenge ebimaki te donc mai wana bandi koya au moins soki tu etoboki ya mai et ya nenge ya kamale malebe ba modi bon manjile ya kanango ya na problème basi ko tango bandi koye bandi ko vimba e bandi ko koma batu na basa batalon e bandi ko koma na ba genou batu bazozo ngo aventure minute akotanga donc eza action moko esalami na 1 heure du temps maye bandi na se komeli batu tina mitu awa ndo moni biloko batu bebi mama muswana bana 5 tango maye bandi e bandi ko tamuke muka bandi ko luka kotombola biloko tango ekomi ebele atalia sauver bana toi sauver biloko omoni asundori biloko azwi bana abimisi na moni hôpital moko na otinda ba image eza na kota se awa boye hôpital wana tango maye bandi koya basi babotaki bazaki na kati bato opération bazaki na kati bamonaki kaka lokola léger kanenge tozolo babanda kotombola biloko donc ekoti na ba vitesse batali moya ko sauver biloko d'hôpital ezate malam ba sauver bato donc ba sauver bato bana opération ba sauver batu o bazana bana ba bébé boti ko bota ba sauver na bana ba bébé na bango moko ba mingala donc siko ba kobima ndenge nini maman to bota kota kana kata mai mais koti essentiel ba simbi na ba vertige wana yo ba maman to bota bongo mutu o ya na poto opération aïe 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 va infection osomona donc mai wana ebuki na bandako batu mususu likolo étage awa na nini awa na babenga katango nini awa na sima batwara ngombe te kana masina ndanu tenga na olobela sur masina Petro Congo na sima batwara ngombe babenga ngo vallée ndako étage mai telme mataki mingi ememi ndako étage ko ici batu bakei donc mai o ememi na biloko ememi na batu neti na tongo na laki na papa na biso moko Kingedi
ndaku mai eye ebuki ndaku mobimba bana place olala te donc na ba mousse ekei na ba mbeto ekei donc ba papa bazolala na rai donc ti siko bato bavanda na rai. Oh mais mokonza mboka si moi remède à moké pour na bandeko apesi ba misusu esika kovanda na stade de martyr misusu bazala na stade du 20 mai bato nyonso te bake kuna foye mais il faut bakenda bato nyonso tu bake te mais batindaki bato bazwa koenregistre bango déjà batindaki bato mais est-ce que babiloko ya bato nyonso ebebi wana ekozonga nyonso bakosunga bango bandako ekokota mais bato ya nzambe baolala na barai soki mwana na nzambe moko aza touché akosobela bango ata beponge na bamoustiquaire en attendant mokonza mboka ndenge akosunga na otongela bango bandako ebuka po bandako ebukani yemna na bakartier kote kuna se biso amai ekomaki te mai esuke na se mais bato bana ngambo na biso boye kobanda kote hotel na nga kita même hotel na nga so taliana ba dega ko filmer ezui ba dega na mai wana mai wana esali ba dega buki na ba porte talaka bazwaki na kati ba mwe mai komokoma ne lubo ba kendo vanda na rai tango bazui porte bakangi mai ne lulu ane foxe pe na porte buki na porte to lakisa bana na nzambe image donc mai wana eye na pression moko ya lisekite bandafo bukani dans na 1 heure du temps tala kaka po ya mai angeli déjà yoka mukoni bando to botami po manger ezindi jamais na plan spirituel likambuana elobami na apocalypse na tango ya suka to komona bevenema ozomona to komona bevenema ko salama mais mutu moko te aleka na te basala publicité na yalo bake ngai bilima na ngade basali bongo non yaza nani d'ailleurs mabele oyo na bandoki bazindi na banganga bazindi nazo ebisa te na ba mosquée ya ba musulmans zindi donc yebutu wana koloba ke yaza moto akisi moto belima na esali boye aleki na ba mosquée ba musulmans wana na bakisi aleki na bandoki nyonso bangango bazina baki non eze venema nzambe ndenge lobami na apocalypse papa nanga eza ba signe ya temps de la fin eza biblique ya mibale eloko esu bato bazobosana omoni mai ya njili soki evimbi okwena lobano na yebi place olingolo omoni mai ya njili soki evimbi nyonso ekeda kokota na fleuve moyebi ke fleuve na biso kala ezalaki na bamasuwa badrage ezalaki na bamasuwa ezotumbolaka fleuve so toza bana tokoli koto oyo toza na babilanga koto tobandaki kokota ezalaki na bisika mosusu tobenga yango petit fleuve donc fleuve grand fleuve yali mais bimisa pe moi petit fleuve pembeni ba balnière elekaka ba maswa pe o eza na chargement te elekaka mais lelo ba petit fleuve wana nyonso kundame koma mobeka tolo ba mobeka c'est-à-dire mobeka zelo etonda na zelo kundame koma matiti ngomba na zelo siko fleuve ekondi tango bambule betia makasi na Bakongo e betia makasi na Kinshasa mai eleki esika mai ya kokende ezate po fleuve inondé ale epesi ba retour esika nyonso manjile banda kondo vanda na bazamba wana place à kovanda ezate batu ba tongi pe donc pas oublier papa oui mais na fleuve boy nani atongi na fleuve à part c'était déjà na likolo pe boy ba koto ya banini wana ya ba quartier monsieur za liboso na banjila on a ba débat non mais oui batongi mata batongi papa nanga bassin ya ba mai nyonso ya biso eza mai ya changa oyebi ke na mai musu changa eza lokola pe kaka ba pwepe ba mai ya njele mais manjele kona mwa munene ekita na fleuve yeba ke maya changi tindikaki pe maya nsele etindikaki pe maya njili tango etindiki place a kokende ate po bassin nango eza fleuve ba petit fleuve wana ba moliba yaki na place mo ndo benga moliba mulaye koza ta ba 5 mètres bangubu banda vanda wana melelo moliba ne kauka e kauka pona ni etonda zelo okay ozo mo point etonda zelo
Donc, l'État n'a pas se fait l'appeler Likamboana, ba chumbola kaka fleuve. Ba place sur qui ba poche fleuve wana ba petit fleuve ba chumbola yango. Si batman na posa bazelo. Même yemo pe l'État zotonga mboka ba princesse Salama, biso na venir c'est pas princesse Salama. Ba na posa bazelo, zelo yango na fleuve. Zelo akana manger l'été. Donc événement wana ezanzambe qui ko condamner nzambe te pombule za ya nzambe. OK. Maintenant bananu bandoki ba ki ko profiter. Okoki kozala papa Yves bandoki bakana ki balia mutu na famille no me ba obanga ba obeta bango. Ba profiter na mai wana balie yo pe mwana. Ah mwana kufaki na mai me bandoki balia ki. Ba profiter na mai wana balekisi yo pe mukolo moko. Ah akufi na mai ndako ebukana ki ezindi akufi. Mais or que c'est vénément bandoki ba profiter kana be vénément. Voilà. Mais quand nous sommes les plus pendant le 6 avril, voilà, les alliés, des collaborations de Kimbangu, des arrajours na bango honorifiques, ben monsieur sur le coup là boyaka kundima, nzambe ya Kimbangu, des tokiena ngobongo pona bande comme susupe bazo mano ya ba oba boya ki le 6 avril. Bible lobby na mukanda na Jacques chapitre 5. Soki okomi na ba vexé 16 à 17 tozokita Bible lobi Eli azalaki mutu abotamaki na mwasi penenga abotamaki na asengaki nzamba kangambula kangaki nzamba beta mbula betaki bongo biso Kimbangu pazaka mutu lokola biso te papa mais on dit nzambe na ye olobi on dit nzambe Kimbangu soki azana nzambe ya kolo Yesu Kristo o nga nazo sambe tozana ye tata moko nandimaka nzambe me nandimaka mutu te papa Yves soko zali mo Kristo yango nazo yebisa yo Kimbangu landanga papa Yves papa Yves yo kanga Kimbangu asalelaki nzambe na bosolo maza nzambe te ba o bazo bakalifia ke lokola nzambe ba sala péché ya zalaki mosali na nzambe ndenge nga na mosali na nzambe ndenge papa idi na bala balaki mosali na nzambe atambolaki na kobanga nzambe obelela nzambe ya idi na bala te olobi obelela nzambe ya elina idi na bala te na belela nzambe moko kombo na Yesu Kristo. Okay. Na belela nzambe moko kombo na Yesu Kristo o papa na biso Alexandre idi na bala la kisaki biso. To prendre biso edi na bala acception que tobenga na milimo mabe na kobo ya nzambe pa edi na ba ya edi na bala te po yemo kwa bengana milimo mabe na kombo ya osiboni te abengana ki molimo mabe na kombo na Yesu Kristo ndenge pe biso to bengana ka milimo mabe na kombo na Yesu Kristo. Soko komi ko bengana molimo mabe na kombo papa Kimbangu komi idolatrie po Kimbangu aza mutu lokola yo masalela ki nzambe na vérité yango nzambe utilizaki ye ya salaki par na ye aza na lola na vie éternelle pa na nzambe yo pe luka salela par na yo pozanga pe lola te. Mais papa Daniel ezala bato nzamba pona déjà baza ba ponami depuis ayi utina moment na ye ayi na mokili boy aza de mopona mi mona na nzambe déjà aza mosoi na nzambe eza forcété na destiné eza bazuete azali déjà prédestiné ndenge wana azala mosali na nzambe et puis nzambe monde te azala mosali ne ya makasi lokola ba papa mais nzambe akopona yo yo moko tiki nzambe yana basali ya nzambe bele nzambe pona bango mais batika nzambe baze bele papa Yves nzambe pona bango abenga bango utiliza bango likolo ya mamo ndenge lobi na Jean chapitre 6 verset 24 moto moko ta kosela banzambe mibale fo pona moko aboya mususu ifatika moko alanda musoko kikosela nzambe te soko zali muumbu ya nini ya mamo eza mbongo ebele batiki nzambe pona mbongo batiki nzambe pona succès batiki nzambe pona komibatela batiki nzambe komibatela ndenge nini bakomi na bagarde de corps. Okay. Moi maladi muke fona ki manango poto na kendo zwa traitement o banga na zana bagarde de corps rebele po baturenga sote bakosala nga mabe obongo nzambe o atinda ki yo mission po ete Jérémie na kata tout
Bible lobi tuku wana ezangi atali dusu. Abeleli na mongongo makasi muto ayokaki azalaki te. Mais mato ya nzambe loko ezaki mile yokaki Jérémie abikisaki na to. Daniel na libula bakosi abelelaki nzambe nzamba yokaki akomisaki enkosi. Ozomona nzambe nda batelaka mais lelo bato ebele batiki nzambe. Batebele batiki nzambe. Betlem somo lisolomo les bon toloba les moments où yoza. Donc kimbango aza musali na nzambe asalelaki nzambe na bosolo. Ndenga selaki nzambe na bosolo yopozo landanga banda kotambwa na kobanga nzambe salela pe nzambe to salela pe nzambe na bosolo. Voilà, to salela nzambe na bosolo question zalaki boye. Maza nzambe te. OK, aza nzambe te, ça c'est bien. Alors, par rapport ya milimo ya mai lors yo zalaki na univers wana na monde wana. Milimo nini batami na kati ya mai parce que bande muso le bi eza spirituel, eza normal, eza nzambe te. Alors tout yeba milimo nini oyo ezalaka na mai na ba petite rivière, na ba grande rivière, na ba fleuve, mer, océan, na ba terrasse, na ba caniveau, na ba flaque d'eau, l'eau qu'on a nyoso toloba. Milimo nini ezalaka na kati ya mai. Sala na yo be mission. Donc ça biso kaka problème. Na yebisaki oké na se ya mai ezali monde astral. OK. Batu ba comprendre awa toza na voyage astral. Toza pe na monde astral. Il faut batu ba yeba. Monde astral ezali prison satanique. Oki komona na quartier moko vandi. Aveni wana ezali langa mai kaukaka te. Yeba keza prison. Ba terra seigneur sozo mona. Ezala na prince, ezala na babalaba eza prison. Ba terra sema ezolega na. Eza prison na se nango ezali. Na se nango eza prison. Donc c'est ya mai nyonso ezali prison satanique. Yango de monde astral eza dirigé par Marie Maïguel. Marie Maïguel wana okomona l'église na biso mosusu eza awa boye batabi keko na l'église wana. Ba ola sabato soki Marie aza Marie aza Marie Maïguel. Nde batu ba ko kana kata l'église. Bon Marie vraiment sende na ni susto yo. Aza pe sirène. Ba sirène bazé belé papa. Batu bakansaka ba sirène ba na samai. Non, ba sirène baza partout. Ba sirène des montagnes bazali. Ba sirène mi pepe bazali. Tozali na ba mami wata na batati wata ba prince na ba princesse. Ba o ba benga kana monde a ténèbres ba déesse. Na ba prince bazali baza partout. On se comprend. Même écoute na bandoki o ba mutu muso akoza za ndoki physiquement boy mazala ka pe sirène. Si si. Dans ça na mona moko 13 ans, une émission. Ah, non, vous êtes au Mali. La sorcière, elle a eu sirène. Aza sirène. Yango moni des fois, ça la kanabatu mingi. Bakanisa koka a fait sa témoignage. Ba mari de nous, bazalaka kanamai. Aza limité. Moutoua aza limité. Au moni monde ya ténèbres. Eza vaste. Moutou moussa koza souke kana dimension mokobo. Mais or que après dimension monsieur ezali. Yo mo na ebisa kabato. Po ozala na vrai kindoki, zalaka na Yesu Christ. Muto kayo akozala te. Poko ki kozala ndoki, moza pe na bandoki baloka kayo. Ça c'est bien. Alors mais mili mongo, to yeba ndenge parce que to zali bana mikekala. Boza place moko pemi na rivière, bota bomona mo tourbillon mo ezo balwa. Oh place o mabe. Ni di biso na mai na biso ya kala mukuna na yolo. Mai wana tozali na veni moko we ba manga na se nango pena na mai ya kala mwana ezaki na ba grotte moko wana ba mabanga moko pembe binene kota tina na ekoti tina rivière et bimina na ndenge ya mokili boye er moko boye ko na ba fleur moko bimi wana ba chou mususu boye moi peine bande ko lebi ezaki lié plus ya ba sirène ba mami wata ba bimaka wana mais nde dosura boye libangango elimo e mona na suste na ebite to ba elemboni ne kozala oto komona mili monete ba sirène awa tangu tozalaki na kati ya monde ya ténèbres yango papa Yves eloko nyonso na kati ya bomoi no ozosala esengeli kotia nzambe liboso tangu tozalaki na monde ya ténèbres soki omoni esika wana mbonge ezosalama na kati ebale yebake na se nango wana tosala réunion
soki balinière to masuwa eleki kaka wana il faut tozindisa yango to récupérer bato nyonso puisque sika ténèbre ezosala réunion esika wana eloko elekaka te ténèbre vous comprenez donc bambonge wana olobela sir bambonge okomona bozoya pena na masuwa papa bokomi esika moda 50 mètres pepe moko wana tourbillon ebandi wana mais place wana ezalaka tourbillon te komosala yebake réunion moko ezosala mais namonaka souvent bongo ezalaka te réunion esalema bongo ndenge olobi ebabwaki mamungwa mwa saki ya loso mwa masango milimo etika baleki na bango mpe wana eza badistraction. Ah bon? Papa nayebisa ko banda kala ntango nyonso eske ndoki aliaka mungwa te mezaka bikila kokoko te natuni balobi kaka tona pona bino te biso awa landanga te ndoki aliaka biloko ya mungwa te ndoki aliaka masango te si bandoki balela fufu ya masango maseki te distraction ezaka kana eloko moko eloko yango kombo nango ezaka ka Yesu Kristo ezali likolo ba cérémonie nyonso esika vraiment Kristo azali esika wana ténèbres ezalaka malades effectivement tozalaki na réunion mokomosu na kati ya monde astral vers 12h na kati ya réunion wana boye papa bato mo bande koya na bwato ya monene na bakimbuka bazokoma à partir ya bifurcation entre Kasai na Fleuve place ya Sangana bauta likolo baokita to récupérer boato tango to récupérer boato wana na kati wana boye ezaki na pasteur mokazalaki mais boye eza déraillé wana okoleka te puisque moni soki na opeso exemple moni soki président mokili na biso président na biso place ya lito premier ministre to gouverneur esika nzinga ne bana bazalaka basoda baliti réunion ya gouvernement basoda ba tourner te même na parlement na biso siko na ténèbre ils ont un esprit protecteur bazali wana ibele na esprit transporteur o ba touré ba grand maître ba osala réunion ça la bien réunion ça la malacé mais bino na ne balé wana mais bino ti likolo wana pe ba dema bazati na likolo mokili mais ba demo landanga eza mai ba demo ba na se ya mai wana mais baza na puissance ya kobenda masuwa to boato to bali parce que ça likolo ka ya siko ba touré réunion wana puisque ba sataniste ba osala réunion wana siko na kati ya boato wana monika ba pasteur bazaka na bamboka wana baza différent na ba pasteur mingi ba na Kinshasa pour ba pasteur wana ba banga kanzambe lokole loko mususu te au mon église moko moke na mboka kaka mandala la boye mazotambwa na kobanga nzambe bisekite boato wana ezinda tango ezinda moto liboso o besoin protecteur bazo simba pasteur wana bayoka courant ne mema biso so tozalaki wana réunion kata na mwana benda na esika ne koma bango nyonso ba mata likolo taka batamboka bayebi nage ba récupérer boato to salaka ina ne place on salaka sur réunion to kimi tozomona ka place wana courir mais mo Kristo kaka moko siko biso tozala mon Kristo kaka moko makimisi ebele ya besprit o bazali besprit spirituel na o bazali besprit physiquement le quoi absolument tozalaki mais tokimi à cause
ya bonzambe ka ya mutu moko et puis abikisi 4 personnes bazalaki na et puis place soit osala inane réunion zonga katewa tokima courant wana puisque toluka courant wana euti wapi tozoyeba te mais diable ayebaki Marie Mengola ayebaki akoyebisa bino ndenge omoni kaka mokristo moko abeta biso courant yango moni ba Kristo monde à ténèbres soki ezoluka mutu papa Yves ezokoka ete balembaka te bakochange kaka baposition baprojet bakochange mais mokristo soki azoluka likambo epa na nzambe mosusu un mois ya pamba alembi na ye ozomona alembi na ye yango bakristo bolembaka te ntango bozoluka likambo epa na nzambe po monde ya ténèbre ate ezopolelembaka te yo mpe mokristo kolemba te ndenge oza kaka na pema yeba kozopola te mpo nzambe otiko na pema yango nde ezoyoka motuya yeba ke toujours yo moto ozoganye po eza na bandoki oyo baoluka bakwesa motu na yo me baokoka te nzambe azobatelaka pema na yo ndenge obatela pema na yo ndenge epa na baprojet malamu likolo na yo kolemba te mokristo. Merci Papa Daniel kolemba te mokristo. Mais question nanga oyo ezali autour ya ba sirène on a tunaki elemoni to koyeba parce que il y a un frère Sibiso eza na batimuso ki ba botamaka le 600 question batimuso ba botamaka na ba famille mais ala sirène eza batimuso ki ba botamaka na ba famille na bango papa na maman bagotier soit bande ko luka mwana te bakendaki pa ndeko moko apesi mama kisi moko mela oyo musu bakenda ko luka panga ba boti ba homme demo monsieur aboti mona kitoko makasi sirène kota na ba réponse nga na ngina ebisa voilà ya tu siko tokoyeba nini lembo ya sirène parce que ya liboso na kolinga te yo yeba bilembo wana na kotinda yo yo zaka lembo moko ebe lembo nini ya makila na Yesu Kristo onga na kotindo yo yeba pe na otinda bana nzambe bayeba mena mabota eza na bana babota makaba démon et na bana babota makaba esprit et na bana babota makaba sirène et na bana babota makaba prince ya ténèbres mabota mina libota na bazali tina mokili oti lelo baza coopérer ba mission na bango ezo continuer aboti pe na mwasi na mokili bana wana boti na mwasi wana la plupart ya bana wana bakoza pe ba sirène bakoza pe ba prince na sens nini mwasi azemi oza sans Jésus otambola na nzela tobande koyiba bazemi toyibi yo tozwi mwana oyo aza esprit totio na libu ntango boti esprit mwana wana obanda kolukela bino baproblème na ndako mwana wana kozala mwana moko difficile soki mbongo ekoti na ndako wana ye informé de na monde ya ténèbre mbongo ekoti ba malade bandi ba problème ebandi soki boana projet moko bien kosala ya signaler kuna ba bitumbe bandi ba blocage mwana bino mo boboti me ba chanzaka bino ye o bataka mama na libumu yete na bomona wana ako déranger na epina tazane na mama ko bana nyos na moment nini ya ko banda akobanda ko déranger même na bomwana na molimo a dépense poye muto yo zo mone bébé ma bébé taza mukolo kukuta yo zo mone bébé maza kukuta aza bébé te OK na kuto koma ka kutu na kacha mwana wana tango wana kaza go mama na ye wana okomona mama lali me yazo bima na zemi wana zo kekoloka azo ya pe kozonga okomona bana na basi mingi babota bango mona mwasi na zemi mo aoke bota ti mwana 11e na 11 mois 13 mois 15 mois bazali bazo landanga bazali bana na ba besi mwana mo apesa ndoki na kati ya libu koko mdapesi apesi mwana na ye biloko mwana tanga li biloko wana ekelisa koko kindoki na kati ya libu na age ya 6 mois mwana na bima ko mkola ke opérer ni liso wana mususu pe akendaki koluka mwana panganga Siko bozwa bango ndenge nini na facilité bote singa
ou bien mutu ninga otambola sali masumu mutu yo kana ebisa yo diable azani makasi te yo leki diable na makasi ngana leki diable na makasi yango soko tangi na mokanda na Ligue chapitre 10 verset 19 bayekoli bayepa na Yesu balobi mokonzi toyene sengo milimo mabe komi kotosa biso na kombo na yo Yesu Kristo aseki abina moni satan olonge na likolo akoyi na se na pesi bino bokonzi likolo milimo nyonso ya kobenga na milimo mabe akonyata banyoka bascorpion milimo nyonso banda kotosa bino meloko na koyebisa bino bozala na esengo eza yango wana te eloko na koyebisa bino bozala na esengo po bakombo na bino ekomami na bokonzi na Nzambe yango nde bozala na esengo po Yesu Kristo aza Nzambe ayebaki ke Satan aza rien bokonzo apesi likolo na biso ngolo biso tozwi Satan akomi na se na makolo na biso. Alors Satan arenyaka kati na moto na nzela masumu lisumu yango nde kamera ya diable lisumu yango nde kitalatala ya diable lisumu yango nde satellite ya diable lisumu yango nde téléphone même diable a contrôlé na lisumu diable akoluka kotela yo bantene azokoka te azoka na nzela lisumu yango moni mo Kristo po isami na 12h juste 12h 1 seconde c'est repartir puisque repentance yango ezongisi bolingo moto na Nzambe siko ba parents ba otala biso oyo balikama ko komela bango basala ndenge nini oyo ba reconnaître et bana oyo tozana bango boyi bale misato yo baza bana mabe kozala bilembo oyo papa lobaki Daniel Jean chapitre 8 verset 36 Jean chapitre 8 verset 36 chapitre 8 verset 36 Jean 8 verset 36 verset 36 Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ah. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce qui est sous Christ à Kangolio, au commis libéré pour la libéla. Donc Yesu Christo ne mikolo milimo nyonso. Même Satan wana mukolo molimo na yezaka Yesu Kristo. Yenda za na nguya ya koboma. Yepa za na nguya kosala nini ya kobikisa. Yepe mutapesa kapema. O nyonso monda molili ebebisi. Kaka makila na Yesu Kristo epesa ngolu pona kobongisa oyo nyonso diable ebebisi. Donc ba paro bana bakawana numéro za fichier ba benga. Mais ba koyeba bana ndenge nini olobi ba koyeba bana ndenge po ba benga fo yeba tama mo lembo elembo yo za bien elembo déjà mwana wana botami demo za na sorcellerie tant tozo benga sorcellerie tozo benga makambo mutakomi ko manifester kokomona mwana wana kokoma teti dire mwana wana kokoma lokuta makasi mwana wana même ko sukolane ko zala passe faut bokange ya kokanga boluka bobeta donc mwana wana ko banga mutute puisque papa Yves ndoki soko betie na moi na buto lukayo ko banga note yango moni bazala ka mutu makasi o gangeli na moi na buto ko lukayo parce que bana ba poto bana ba impoli bana ka mo ba teti mais ce qui s'accélérer ou tu vois non ba beza façon na s'accélérer ou tu wapi non ba beza façon ya bana s'accélérer ou tu wapi s'accélérer ou tu na poto na mindeleti s'accélérer au tozoloba et ou tu na mindeleti papa tokoya ko kundola yango koyoka sika na lobela ngo na bébé wana magie noire papa magie blanche kindo keuti na mindele mundele nda memeli mutu mwendu kindoki
mutu mundu azaki na masumu na ye ya kosala ba magie noire mazaki na azaki na sorcellerie te ya kolia ndeko na ye muninga ndeko na ye non sorcellerie ya mundele nde na jalousie ya kopartager bato mwindu oui yango de memi sorcellerie donc ya protéger Yesu Christo kanda protégata puisque ata basalaki magie noire wana ezalaki na bakodi ya na kati bandeka komela makila mais siko oyo ekomeli ya mabe oyo ozomona oyo ndoki na ndoki bazomiliana voisin zokende kokopere na bandoki ya famille ya moto ababoma moto apona jalousie atonginda kala ezalaki kodi ya nde ya famille ezomela po famille ezala na bopauvreté te mingi baza nango ti lelo ozomona mais tete dire ezali sorcellerie misu peut-être dire ozomona eza bamvutima ya sorcellerie mema kanga bango soutenir kala na bakarte bakangi ndokiawa mais l'église est sous un pouvoir à bonzambe te l'église est na bonzambe za mukie bana ba ba changer ba stratégie nga intercession ezalaki awa bandoki bakoya awa koto bandoki bakoya oui bakoya awa même na ba prière et loko yoka ngo sous na l'église l'église est comme na ba masapo na place église ezala na vie de prière église na parole nzambe mais église est comme ba masapo comme ba théâtre bana nzambe bakomolanda ba théâtre na l'église komando kya kokoya bandoki ba kokima kotonda na l'église po ba étouffer l'église yango moni église o etondi na bato yeba la plupart ya bato wana bandoki ba sirène ba prince ba nani batondi pona ko appuyer yango église o eza na bonzambe eza rare bona bango bata na 100 personnes po bandoki bakoya moto mabondeli wa bakimi po kuna mate eza kaka repentance nazo ba bi comme un système de provision parce que paye-moi 4-5 filles dans bango. Papa, esika mabondeli ezali, esika mabondeli ezali, etaka bandoki mal à l'aise. Réservoir, esika mabondeli ezali, etaka bandoki mal à l'aise. Ok. Esika mabondeli ezali, etaka bandoki mal à l'aise. Voilà. Une question, tout à l'heure, Pasteur Moïse Mbi, ma chère ATI. Alors, plus réunion, il y a un ange là, Jésus, ton ensemble, diable peut participer. Lui, il y a un univers. Même la Bible, dans le film de comme docteur, Yves, il n'y a pas de détails, c'est vrai. Ce que tu as dit dans l'histoire, Moko, réunion. Nous avons un ange stratégique, nous avons anéantir mon chien et ça dit que l'ange va faire une stratégie dans bango et si mbité mais bengi diable après si stratégie n'est pas bonne pour l'air et les lots ça les m'a peine à nyokola mais besoin moli monter et ça là bon au moins les bible batang et puis sont l'expliquer un peu bien to conseil lango peine mission bien les non le belango liko pour makambo koloniser bébé ezala bongo te nzamba ye na mokili eza na Job nzamba ye na mokili akuti diable Lucifer na mi un tiers ya milimo nyonso ya kitaki na ngoa balanda nzamba nzamba ebisi bango na mokili na mosali danga kaka bo moko alingaka nga baobi rien a mosali na popesi bana kitoko popesi bozu yango moni asali soko lingi tinda biso pesa biso nzela to bebisa biloko na yo to boma bana na yo akotika yo nzamba pesi nzela bake babomi biloko babomi na bana bakoki olonga lisusu te nzamba zongi lisusu obi na ebisaki bino aza mutu na nga balobi mutu akoki kolinga kosakrifie biloko na bana mais ka kwa batela nini bomoli na yo
nzambe na pe bino nzela bo toucher ye mais molimo ne bo simba te wana nazoya première mutu nazoya ya akabe nazoya pe na kabe landanga nzamba lingi apesa akabi mutu makasi po akekufa na nini na bitumba po akaba silisaki ba prophète na koboma akaba kotaki idolâtrie na kati ya Israël nde nzamba asali réunion na lola eza biblique na koluka vection na émission musu na kopeswa asali réunion na lola atali ange nini oyo naoki kotinda akende kokosa akaba voilà lisolo yango yangoyo olandi nde sikoyo Bible elobi edétermina pete moto oya koya awa zana bisayo motakoli moko ya awa yokanga bisonya te participa na réunion te nzamba tali nani oyo bakosala nini boki ko utiliser nde Bible elobi nzamba ye kobenga ange moko ya mabe edeter landanga ipapa ange mabe bazebeleti mais ça me pense na bango so babika ange mabe c'est Lucifer biso nyonso image kenda Lucifer mais stanga lobi ange mabe ange za oya nde nzamba zwaki a utiliser ye kasi yanga mbo mais nzambe nda kolo milimo nyonso ti yango lobi ke osomona lisolo nzambe nde aza mikolo milimo nyonso mais badétermine te ke abengaki Lucifer non badétermine te tuna bango so bebala so presque na plus badétermine ke nzambe abengaki Satan ya katende te ange mabengaki ezali ange Bible lobika ange mabe ake kokosaka siko toloba oyo eloba mbele eza nango ndenge wana te bon naoki kocontredire bango te po Bible mutu na mutu wana ndenge alibolela mais ozande na bolimo mosantu afaire comprendre ok mais est-ce que ba réunion ngo eza na ndeko moko abeti lisolo bon normalement c'est compliqué vraiment oyo koloba parce que ndeko moko eza na ba réunion oyo ya participa une fois mais ezalaki réunion ordinaire niveau par niveau oyo aza na magie likolo ana place na ye bao bana mwasi na place na ye mais eza plus epai oyo wapi bagrand sorcier kaka bazala au moins bapisa mike au moins ponduka moke kuna bakobaka te epuis bokomona ye moko bokomona ye mei ape na kiti na ye étalé toi exposer problème ou aza nango posa bino tout boleki boye bozi oyo sengi bozwa et puis na suka nango akoki kochanger bilongi na ndenge na ndenge biso babi oyo bomonaka wana na baréunion ezala nango ye te ye moko aza na forme na ye mosusu oyo bomonaka wana ezali nango département ya bandoki mosusu bokendaki bomoni maître moko boye ma ezali ye moko te Lucifer ndeko mosusu asi biso Lucifer aza mosusu Satan mpe moto mosusu omoni na maçonnerie toza na ba maçon toza na ba contre maître toza na ba ingénieur toza pe na ba architecte même omoni badika bambote ebele cameraman na biso même omoni pe na monde ya spiritualité za niveau par niveau nga pendant 12 ans na yebaki Marie Maïgouel de Lucifer pendant 12 ans na travaillé kana Marie Maïgouel on sali 24 ans na 12 ans de 24 ans na monde à ténèbres 12 ans le col à charlatan nazo diriger monde astral Congo Mobimba où ils en prison na yebaki Marie Maïgouel de grande puissance
tangu nakutanaki na Mandona nayebaki Mandona nde grande puissance. Mais tant on écoute na Marie Maïgouel, mais koyeba Marie Maïgouel nde grande puissance. Yende asuki si limite nyonso. Mais tangu na ye kokutana na Lucifer, pour nayebaki Marie Maïgouel nde Lucifer. Tangu na ye kokutana na Lucifer nde na comprendre. Tangu tolo ba Satan, Satan ngola tene, Satan zali assemble. Ya ba ange nyonso mabe, inter nyonso ba, ya ba ange wana mabe. Oyo ba kitaki pona ko pengwisa peuple nzambe na biki. Ko banda na Abraham, na Adam. Nde assemble. Mais Lucifer c'était ange. Comme ba Marie Maïgouel, ba ça ba ange. Non, Lucifer na Satan, ba tout le monde. Satan ezali assemble ya milimo mabe. Donc ababengaka esprit satanique. Okay. Puisque ba ange ba kitaki bango mokote, ba kitaki na un tiers. Ya ba ange. Donc son nzamba zaki na 100 anges, ba kite un tiers. Donc divisé par 100. Nde ba kitaki. Donc Satan ezali assemble ya molimo mabe. O ekote la ki ba ange wana. Donc esprit péché. O ekote la ki ba ange wana. C'est pourtant yokuta qui na Lucifer. Ce que yeba kingi desaye parce que ozaki na moi bungi tant ozaki na Marie, mais tant okuta ni ce na ye yeba kingi desaye. À se présenter qui c'est parce que na moni mutu moko vandi na kiti ne or na or diamant nzoto ne or na or diamant azongenga. Yeba ngenga. Oui, azongala. Jeune moko vandi boga. Na kumi c'était na kumi sa Yesu Kristo mais nazolo bela batu po ba présenter na maseki ya nani ndenga na monaki e bangi sanga mutu abwena na mona ite na vina nda bengo bi Vasco ko banga tenga na tindi baya no awa po niveau ya étoile oza nango esengela kite ozala na titre oza nango wana ya représentant ya monde astral na Congo na osa no cérémonie na zo bakso niveau. De temps salinga cérémonie à Baxinga niveau comme singa représentant ya monde astral Afrique yene mutatombo à se présenter par nanga lo binga ili se faire nde na tinda ki bazo nde mukolo na yeba ki li se faire na koma ki kolia na ikomela na ikotambola na même na balabala. Oh oui li se faire papa li se faire tambola kana mukili oko. Un esprit ko bandana eli se faire na esprit mususu akoki ko baluka Yves soko zangi bongambe ili se faire alatio abimi pasali makambo na kombo na yo na image oki koya na nzela okute na mutu moka présence ne bo telemi sosu kya mutu nitisi makilano e tsoso momoko ko banga okute un esprit. Moni nde Lucifer ndenga sana. Besprit ebele babimaka na mokili. Bayaka. Surtout ba heure ba 12h bayaka na wenze. Sotali heure ya midi. Heure wane komaka banzela plein, bekol ba na bekol plein, na bare plein, ba wenze plein. Eza heure ya esprit babimaka. Chaque midi ça dépend ici puisque dans le monde de ténèbres butu ezalaka te moi ezalaka te makambo na oyo babadika ayebi mpe tosali ba témoignage. Mais papa Vasco pokoma na ba niveau oyo kobaki nango wana okutana na yeme nde bokutana kibongo yeme ezaka Yesu. Bon na sens na wana nazoloba na sens oyo ezaki na diable amoutalo kuta kokutana na ye nde bokutana ka bongo. On veut dire il faut ça sacrifice belé, il faut ça makamama belé pour le niveau wana. Eza na bato musu bakoma na ba niveau wana, ya na bakoko moko nde ba sacrifiaka ba vie na bango na bato po descendance ta bango le kana niveau wana. Na ebisa quand même na cérémonie nanga koko akabakanga pona tika na pouvoir na ye mutapesela kanga mutu. Bonga mona koka ko pesa te. Donc koko wana tangu nakutana ki na ye ndalobaki ke si okomaki pali sifenga mnakabaki yo ba cérémonie songa na bande pour ça la pona tikela au pouvoir à famille
pona boyenga moko na kokaki te senge na kabayo donc eza na bato ebele bakaba bango na bafamille eya na bato ebele bateka bango na bafamille oyo nyonso akabayo ezala teka yo na émission oyo soki olandi yango ntina suka tika ete yesu kristo afungola mabele emela moto nyonso akabaka vi na yo mo nyonso atekaka vi na yo na nkombo na yesu kristo. Amen. Donc toloba so na comprendre bien lelo na Kinshasa na Congo et biso plus ba noir tout monde muta comment na ba niveau ya sorcellerie partout likolo tout monde partout tout ça partout au monde muta comment partout lien récupéré donc au monde muta comment na niveau moko supérieur ki ndoki ba ke ils ont ba koko ils ont bateau ba sali bon pour que papa comme c'est un niveau wana papa Yves OK ils ont bateau mosusu lelo famille ezokabwa oyo azokanga ondo azokanga ondo mabosani bana bandoki mona famille na bango bateka bango pendant 400 ans bakufa kala bango pe bayebi si bakunda bango mais chaque butu bayaka ranyo bandoki pona kolandela ba liste na bango batika donc bango nde bazo commander balono hotel moko donc soki na no buki hotel wana te difficile na kata famille moto chiki. Voilà, donc si on comprend bien, lobby, dans l'émission de Soleil Salkuma Midi, alors il y a maintenant champion Dingwe, Motonangenge. Témoignage de la famille, dans la plus par rapport à moi, Nenge Azalaka Mouké, et Dingwe Azalaka Mouké, Tamakile Namboka, la Kokonaye, Tombolié Likolo, Babouaki na mabele et plutôt musala baki na mai musala bi baki na mabele na kati zamba ba réclamer 3 fois et puis voilà tu as comment le niveau de réclamation déjà famille c'est quand on comprend le mamologie. Alors l'autre fois fait biso et dit on donne la tigi boye le ko laza esprit ndinga ku fatigi biso bato ba kolanda na ba kufa ba oyo bazwaki biloko pa na ye ba oyo nde na bango ba oyo nde bazwaki biloko pa na ye OK na bango na ba circonstance nyonso na lobela kyango na lobela ki lisusu oyo akowela nzungu na ye akokende omoni babanga mutawela kyazaki te bakomi eza ya mwana voilà lelo tomoni makambo nyonso elobami tantôt plutôt ekinde ngona mais quelques-uns bah accepter quand même au Yorubaki nous sommes pas bien rien dans événement salami ezana kacher moko ponga pe nazaki na numéro yango ya dragon wana ya obimisa moto na moto edingo azaki nango mais ngape na kotaki na ba niveau na komaki nango nazwaki numéro ya obimisa moto na moto ba photo ya li ba image ya li to kotango to pesa yo lelo Yesu Kristo abenga biso edingwe pe azaki na numéro wana apesa ki kutu élève na ye moko na otanga kombo na eta loba mingi na bémission le pas musicien boy même na matanga ndengo loba mingi ozomona apesa ki numéro mais kacher moko na masina wa na changu na masina te na changu na tanga kombo na te publicité za Yesu Kristo azwa pe ba numéro wana mais kaka na ba cérémonie bo sala o ya makambo ya matange dingo asala cérémonie wana etumbaye likola ringi ba image wana ya liso ko permettre YouTube alaksango komona na ba photo ezali moto wana etumbaye etumba na libitre etumba mais na zo sabno ke dingwa komema batu nyonso bazwa biloko epa na ye yozo comprendre te ndenge nini nazo kende wa mutu nyonso na biloko na lobby mais na lobby tangu ngana na babiloko de na babiloko yo pozwa ki babiloko wana ngana ke il faut payer au kende ozo mona ngote ka biloko na pesa kyo yango nde arme boma yo ka dia baboma mutu na nini eloko apesio ka yango ne mutu eboma yo eloko mutu aliaka yango de bomaka mutu ozo comprendre kaka numéro yedingwa pesa ke yango de balukeli likola ringi il paraît que azala agoni posonyo sonzoto eza kolongwane na ba photo moni wana mutakala ozo mona atumbami makako
Likola numéro nani ya eding wazwa ki pa na tonto ba babwaka balingi ko bwaka te ba conséquences bani tonto ba soto landi yo bien ba o nyoso makame komeli bango na yenga ziki bongo eza numéro ya eding mais baleki na ba maison wana tala Kacher nyonso abava bima kacher basala ke cérémonie ba melisa ke makila par après azana maison moko mutu moko munene grand maître moko kokangama na ya bandi ko initier ye longtemps mutu ana kei loba koza la parmi beritio ba poni pour botikala na pouvoir wana soki aka o besoin ki bizo zwana bokolanda boza ba sacrifice fo mutu ana kena bino po banda ko utiliser bino sko spirituellement siko makila na bamela ba pouvoir makila wana bamelaka okomo mona même bandoki ya famille na yo même ya quartier mais bango ba mona honte yo zo mona bango fongolo miso okomi déjà mais niveau à likolo par rapport à bandoki de okoki kobuka na loboko na ringi babuki yo tango ke na patacle na yo opelisi ba bougie te ba parfait osali cérémonie prière osimbi loboko wana ezongi wana kata temple na temple ezongi oki kobuka na kingo osali ba cérémonie kingo wana esali nini ezongi oki kobuka na lokolo osali ba cérémonie lokolo esani ezongi po à partir makila donc yo zesu na makila papa no na mama no to komi na makila d'esprit po meli makila mutu po cérémonie no mona so so na so te za makila mutu. OK mais ndenge nini ndeko oyo akufi na likolo ya ring abukani loboko et kingo ezaki déjà ya kubukana ba yo mema et 2 jours après akufi ndeko na biso moko na matete c'est parce que Alekimbeka na oti ko mso koza la ndoki mwana bandoki pe balokaka yo yo mo pelanga na zandoki mais na ndoki moko avanda silence alokaka yo malgré kindoki no mo alokayo yango moni vrai kindoki yaka Jésus Christ po yo bunda lisute donc ozu pena mo bateli malamu ovandi yenda zo batela yo donc o nyonso azo luka yo azomona Yesu Kristo akela yo ozomona alekimbeka nani na 40 jours yedingwe tala to kote ko lancer yo zwa bakisi edingwe soko moni pasteur akopesa zate po ba pasteur bakoma ba discours benga tangande kona yo oyo yebaki na kopeso ba directive toko tumbakisi wana quelque chose a wapi so kangami nango okufa na ba circonstances nyonso okende ça fait mal maramboni soto yo kaba papa Vasco eza mvutima te papa eza mvutima oya kufa c'est un bon litaire asa bon litaire oyebi na lit même ba série de ponts o ba bête o ba sala kawana et kembisa déjà ba muscle o ya kingo et puis ba prise nyonso oyo moni ezo sala mawana eza na lit ba yekola kango mais famille tout le monde réclamé puis sur le façon abundi na ye et puis alati teni ya ndako atine kilo mais ça la batacher be balata bakenya ndako na ebi kacher moko babenga soki étudiant abunda na veste mais wabi eza normal te catch ba bateni wana kasango na lobi te na mona ba kacher msupe ba soda ba bunda na tenya ki soda bazali kachango bandi lelo te fupi to kutaki yango to sali on penza ba bengi biso alongoli biso mais est-ce que tout wana mais oh wana eza mvutima papa prise wana eza mvutima tono bela makambo makolo botie boitata na maboko ayo tokota image ya bato pe batiliza ba prise na peso ba image wanga pe tokota ngo na bémission et boma bango te bazali eza mvutima puisque d'ailleurs amela makila wana ta choc ndeni il faut protéger il faut longola douleur wana mais koke longola te po ani ozando ki mwana ndoki pa zo lingela yo mais il dit à le but les petits à le but plus eza na bandeko yo baza sima makambo nyonso te le kami mais yango to benga mvutima te soka ebi bandeko ba na sima makambo nyonso le kani yango na mvutima siko to lo bani
Mais tout le baki batunion so bazwa bakisi. Et pas grand maître wana. Baya na ngwepa na Yesu Christ po Yesu Christ ne véritable équipe ba grand maître nyonso. To tumba yango to yambisa bango Yesu Christ basala nini babika. So batie mutu makazi. Tala ezaka kayeta kufie. Na otanga na ba kombo na bango te oui. Misusu ya ba masqué. Boti ko kende basali. Ndeko moko na États-Unis atindelanga photo ya moko ka wana na kisensu wana agangi ka kobia ya idio salinga bwepo na nini pa akini wana pasteur te mutu moko soka zaki na babar soki ndenge ni azwaki bakisi efana epo babar remata batu bazokende batu baluka nzambe batu baluka nzambe omoni ozomona monde moko eza monde ya concurrence ya basuccès mo leo na vanda bwatela basuccès yango mpe ntina nango nini nota mpe basuccès yango boye ya ntina nango eza mpe nani lelo nzambe azongisanga conscience na otala eloko neti eloko oleki wana kekufela aganye nini ntina nango eza nini succès wana succès ya diable vimo tango izali na bandeko. Est-ce que zalaki te ya kanda ya binemi kache bunda makaka na kanda. Okay. Kache bunda makaka na kanda. Omoni na kopeso exemple moko. Ndoki akoki kozala meme mwana no yo boti. Ozo bokola. Tango apumbu akomi na monde wana achanze mutema aza eso mwana no yo yebaki te ndoki akozala papa noto mama na yo tango apumbu ake na monde wana eza lisusu ye te alati molimo mosusu achanze donc soki koboma yo eza lokola ngulu tango akomaka na nzala yebaki wana bana na ye asala ani ndengo moni kati ndenge za wana bakoza la boye baseki na bango bapesa bamboto to kaka na moto telefona boye asali ba cérémonie ni a se préparer matin ring des alsuye tolo ba amibe na ring pe za la na ba cérémonie sali oui basalaka bongo moto ko matana ring wana pamba d'abord batu babundi na ring bo ba mati babuto bunda na ring avayo mata batiki babiloko na bango na ring ba baby si ring wana oko ramasser pe ba choc na bango oko ramasser pe ba douleur na bango. Oh, babaka lokata. Metikali wana misuneti ba grand féticheur o ba niveau makasi ba sataniste wana. Ndenge tuzaki kala. So na bundi ba niata kinga mingi basibuka kinga ba choque musulo boko ezwaki choc avana kitana zui ba choc ranyo sona longola na tika ngo wana. Ba oba mata baza faible. Ba zui ba choc wana. Ba ozonga nango na bandaku na bango. Yango na ebisi oke eza envoûtement. Donc ozala na Yesu Kristo ezali elengi. Yango mweto ebisaki bana na Nzambe tozosela bango nzembo moko. Okay. Baninga nanga bolandanga epai na Yesu botika bakisi bolandanga epai na Yesu. Okay. Bino bakache bolandanga epai na Yesu bobwaka kindoki bolandanga epai na Yesu. Okay. Bino ba pasteur bolandanga epai na Yesu. Voilà, botika pratique bola pour église Nzambe tonta na pratique. Voilà, église Nzambe na pratique. Ya na toute question moko na ring ndenge ezalaka wana ndenge olobi otikelaka baninga mosuku ko otikele shop moko soka mati. Oui. Même kutu na bato bazotala. Oba kele pe shop. Akena ngo. Ni jour wana pe moko ba beteke flash wana. Akena ngo. Ko yiba kile bimi. Wana fan kaka kotala et puis basingi mbonga fa ba na musai. Akena ngo. Monika che comme que de mabe plus que kolekata sepso to so bulu. Mais obi ke ya ba kongole belé. Kende bien. Bali marape kacha ngo to ba bia o esali mangana ring ezala ngo ba vanti comédie boyokani bo bandaki ko sona na bino ete ya puso to yo buka ngapam. Te
Il y a biloko lokuta nyonso lo ba ko lokolo. Te na iba lokolo wana obo sala ka baje. Akufinde nini? Kachero akufinde. Te ndanga kisina ko bokela mutu boye loko be. Musu sote ko kufa awa akufinde. Lisapo na boma akufande nini? Oyo tututana ba image nozo banga kotango na YouTube. Aziki nzoto mobimba na libitra aziki. Otali on pe na ba photo na ebi ko bangi na nimo kotata photo. Aziki ndeni. Hein? Aziki ndenge nini? Aziki ndenge nini? Kindo kezali. Mais vrai kindo keza Yesu Kristo. Moi so kwa na Yesu Kristo. Wana kindo kya koleka bando kindo kinyos. Wana ko sa. Wana zelo koteza biloko amikeso kwa na Yesu Kristo. Okolongola nde nzete a obi nzete longwe kati ngambo. Kasi yango na bi wana ezani na lobi boyo wana eza komatsa mutu nzete akutu numero muke omati mutu nzete menga na lobi sokoza na Yesu Kristo olobi pena na nzete longwa wa nzete longwe pena na masine ke na komi na lemba na lobi o sale makabongo suto bandaye kosala komela bato makila na kolia bato michopo public bwezotala ba image za wana tela public mais public ezotala bonga na lobani na miso public ezotala baba jiko bazalate mais suko yo mutu nyonso koti na kati ya komba wana nde nazomelana na 12000 démons ba omela bato nyonso wana pe 1 litre ezokende diable omela makila fresh so michopo ni utawa ya mutu. La plupart à bateau on a lia michopo batikala yo tenga bazal surtout pour ma michopo tikalinda ouais dans tabate bo bomine no tabamongo mais au sala manami so bateau bonga na alisuna makambo wana te na ko montrer wa ndenge nini wasko fozongela bango obino bon montrer na nous cameraman nanga o na tala na on a filmé na sacrifier cameraman na yo bibo bon mekana de loko pa cameraman nanga ite total andeni roza ponga na la soka ka Yesu verset biblique. Pourquoi 4 congolais qui ndoki bele et comme ya mabe yango pe ba komo sina na bufa technique muke qui ndoki c'est quoi oya kufina mvutima nini ya technique ça fait mal mais en mvutima ngana ebisio eza mvutima babongola mitema po ba osila babongola mutema po ba kosila ngana lancer mutu publicité te mais ne babongola mitema sote ba osali li ba kosila na ebiso deja ndenge te osola no awa après kokunda mayedingwe oya kufa za 3e kache mais zongela bango tuna bango liste sili quand même liste sili yani ya baliwa quand même sacrifice ngwe et si la ndeni ni bango na ekosila na bato bondimela Yesu bazwi bakisi wana baye na ngoto tumbia bato bosa tola na be mission na bango musu bosa la boye bola kisapena bakisi boye 2 ans sur bomba te comme lokwa wenze ndenge Brazzaville ezaki kala bote ka bakisi na ba wenze ndenge na kisha se komba komo te ka bakisi même na ba TV boye bola kisaba démonstration so nini yo sari pozwa numéro oyo esibiso monte bimino mutu nobunda monte bele ndie mama zolamba pondu ndege diable amutado kutati na kapela lokola mundu na kapela monte likolo na mutu mais ndego zingisi sko yo zo kango ndenge nini pokoma numéro na te azaki monte même palmas na braza pazaki nango mais na Congo azaki na ba opération bele ni dingwe de la yana na Congo pour ça pour yo zuyango oui so yo saki ndeni pokoma na numéro 1 mais yebita kenga naki afin chéri ali se faire nazalaki afin chéri ali se faire yango moni même edingwa lingaki a sacrifier nga na komba na bunda na ye makoka ko sacrifier nga te okimaki mais moto so bunda kana edingwe suka na ngwe fokufa Bolivier fuma bunda ne bedingwe aboma bango likolo ringi te kaka tika babunda kaka sikana auti musala ya komia mutu pasi akoya ba memeno kokali mutu deja kufa aboma likolo ringi te bemedo babundi na ye awalie michopo azongi akekufa abundi na liko ba mukomboso de chika basé belé motanga ba komba te ba tipi général anyokolie awa boya voyage kende
côté à Gungu ake kokufa bazé belé mundele tipi Gérald bazé belé menga na bunda na ye yake inga na tikali tangu kanza kufi tangu ale kanza awa alubango na miso bato nyonso bakatiere nyonso bazalaka pe population ya obi wana 2017 awa molimo akanze pe manakimi alobi Vasco kanza kufi awa kaka kota ba mama na biswa na Lunde Vasco kanza kufi etikali yo muto olanda pe kanza na ebise na obingai yo okende ngana omona ndeba okunda mais il y a un niveau pour le cas, il y a un numéro, il y a les cas qui ont un niveau. Il y a un numéro. Numéro ezaki ya Lucifer ezariete. OK. Est-ce que c'est l'un des numéros? Mais na qui numéro pas Lucifer. Petit kuna. Na pas d'accord ba comme na sac pona zwani. Numéro nyonso munene nengo zo mona wana. Ezalaki pozo ngo fosala ba sacrifice makila bato. Na monde à ténèbres soko sacrifice ka bato mingi. Yeba pe ke diable akobanda ko matcho pe pouvoir mingi ya makasi. On va ko peso ba démonstration belo sala pour sacrifier ka bato mingi. Et pas na nzambe soko na vie ya mabondeli. Oza na vie ya ba sacrifice. Yeba ke nzambe pa ko sala nini, on banda ko sala elo pe makabo minene. Ozoma te tosala émission religieuse mais diable azotinda bantene na bandoki autine pena pa na bango kuna mayeka ko ganga place émission ezali pour bébé émission donc on est là quand on soit na bitumba yeso na kati voilà ça c'est bien alors papa Vasco tu yeba ndenge ndeko akufi na bitumba ya kati mosusu aziki azape donc il faut ndimela nzambe pour bika voilà ndenge makambo esalama musuba ikache musuba kufa na makata ring musuba ke kufa après bitumba musuba kufa après combat ya ndeko na mawa nezolanda kaka ya ndeko na biso ndenge kufa après combat awa suite donc to bato yebini surtout source ya makambo na parce que bundaki ndinga ki disema mabekingo bukani maboke bukani biloko nzoto ya kati ebele ebebaki en tout cas soki azaki na bo moyi alwa tamwa ne soutena omoni yango te kezakake puisque comment mutako bukana kingo michopo kendo beba ba pumwe kendo beba ba rein kendo beba ba nine kendo beba esio monango ndolo ba bino picha ba bibona kasi yango na lobi na yote ozomona déjà que ezelo kwa normalité mouvement ba beta ki wana ezalaki kake wana uti wapi azwaka ki sepaya nani to muto abundaki na ye saza mwana matetete bana matete nyonso muna bande opesa bango biloko bango nyonso wana oyebi tolo baka mutando opesa bango akufata sikoyo sort ezali est-ce que ba rolandela ba poursuivre ye ba kangisa ye komba wana ezalaki na fédération ezalaki na document fédération moto akufi likolo ya ring fédération mutako kunda ye et dédommager famille na ye oh c'est la loi oui. Donc mutakufi na ring kaza wana biso moni tangu beveneme leka na ba maluku wana to bunda pe na ba katiere ngote mais bazika et komi balandela biso boye koma kinde jalousie loko ba mona ki mwana ngo ata ba kacha ngo yakina mayele aza no hotel ne ko tsambongo otonga monda ku etage ba obite to luka to texte lupango wana etage wana bakoti na bato musuna kata fédération wana na ba complicité makambo wana mais katiere soka kufi likolo ya ring et lokola soda akufi na guerre akufi na exercice mort en exercice lisapo kufa na ring ne dingwe mort en exercice akei lokola ezali na document fédération akozwa en charge et kundie bembe wana ezwi charge ya hôpital charge ya kokunde bembe et le qui famille PCMO fédération c'est ministère c'est ministre transport et PCMO eloko ba député peut to bande ko ka ba okumisa ba soutenaki eloko wana na bozu bakangisi pe mwa bandambo eloko soka tikaki mwa sina bana ba PCE esili akufi mort en exercice au cas où salaki mikanda na fédération te wana nde fédération landeli soki azana mikata na doc aza affilié na fédération te mais soki organisation ba combat wana ezaki na document ya fédération akufi mort en exercice soki ezalaki ba combat ezalaki na document ya fédération te babenga ngo combat pirate
wana moto organizaki yango azwi problème mais soki ezalaki fédération ayebaki abimisaki badocument nango po eza komba oyo ya 40 jours edingwe fédération mobimba mpe ezalaki omoni ezalaki donc eza komba oyo eyebanaki meme na ministère ya sport ke bosa 40 jours edingwe badocument ezalaki alors eza mort en exercice eza na moto okanga te ata bake na justice moto wana suka nango baotike kaka eza mort en exercice akufi na mosala oyo aponaki ntango baopekisa bango baolinga oyoka oyo batikali bayoka ti lika kisi batika olobi nini liloba na ba oyo nyonso tu babeta juste un petit tour mpe banganga bagenda kotika mpe bato banganga misusu mpe bavanda lupango moko na nganga yele ne nganga te bavanda lupango moko na nganga bakotala toilette moko na nganga mais toilette wana eza kobeba nalobi bonso ovandaka veni moko na nganga veni mpe ezaka ya kobeba mutu nyonso oyo aza ya misala mabe yebaki diable atiaka ye antenne ya veni wana antenne ya lupangu wana antenne ya quartier wana mpona kodétruire tobanga bato mabe na bakartier na biso nga natindi kobanga te me natindi bato batambola na kobanga nzambe base repentir bakota na vie de prière na place yo banda kobanga bandoki banganga bango nde bobanda kobanga opposaki question moko mais tozo répondre to biso ki pasteur ni l'église na ya on a bi le banan pour la sujet ya pasteur non disons ya makambe dingwe osuki na o et puis to kuti babongola motema bandima Yesu Kristo lokwa mokonzi pe mobikisi babwaka bakisi puisque soki batabakisi bazokufa yo zokangela melango ni omona musale kota bamvutima mutu babeti ye prise olia buka naka seulement kingo directement barin baby bafouet baby michopwe baby estomac baby biloko nyonso kati baby kaka na kuwana me mutu na profiter est-ce que za kuwana za kake kake koti na kati kuwana ya ona sato envoûtement ndeni yo yebaka nazalaki na mondi wana mengana est-ce que ngandenge na zaboy bon mutu akila ko betela nga lisola kindoki ponga nazalaki chef fa bandoki nyonso ndoki ya mike ba quartier ba famille boke komona ngate ponga nazalaki sataniste nazalaki likolo na bango nazo contrôler bango mais kake tu ba indi saka bakake zebele papa bakake zebele ya seki papa likolo indi te nini te babetu yango nye okwe olali oindi pete nini tokei ozolia biloko bwe banikango de na biloko toka ko lie premier liquide deuxième liquide ta liquide o meli wana kobo e niki yo bebisi biloko nyonso kati physiquement bwe lo mote mutako ya kei yango eloko nyonso sa le faut nzambe na kati puisque Yesu Kristo ndaza nzambe soki balukio bakomona yo te bakomona Yesu Kristo amen ça c'est bien alors donc na dossier ya frère oyo azali chassé na église azali musena nzambete selon frère azali les communicateur ya papa surtout Kabundu Alessa alobi ezali frère simple na kati tonga babi eleki belé tant d'années à salaka ko escroquer batu basia batu akene kuna na yeko bala abalite et comme on pesa mbonga dot yango o banque kuna na mais tant d'années au mona makamusu swana mabe asala wana te wana bakango te ba meko expliquer biso salami des décisions finales ezaki ko sente après ko sente moi si prophète na mobela moi ou faire mobile plutôt j'allais dire prophétesse kuna na matadi akufeli moi si na matadi yé le frère akekuna bi aza lokola kolabo ya pasteur Walesa alandima mwatiti na matadi ateze mikuna akimi a changer alingi moi si musuka na matadi o wala na mbongo te wala mbongo nda sepeli na mingi alors tanga kina matadi asali pe babikuna oyo atikaki na zemi na gipasi abitena ke luka pasteur Walesa lokola za adjoint pasteur Walesa na soana comment on bala kitoko ya malamu boye aweko kimanga parce que ebi balangue belé ayebi espagnol de balobi ayebi italiano
ayebi français anglais balangue belé tout aza pe na facilité ya kosola bato ebele mpe ya kolimpa comme disent les Chinois moto nyonso to akuta na ye pembeni. Alors ntango mwana mwasi nde ayi koexpose problème wana na kati etonga nde balobi non moto asali babi ebele ya kotya zemi ya mabe nde baexpose ye na cher ndenge wana nayebi te koyoka mpe komonda nga nayoki azalaki frère te nayoki ayaki paster te babe aza paster te nde nga nayoki mpona nandaki ndeko moko babengaka ye soki nani aleka mpe na bémission boye alobi azalaki soki paster bon ata azalaki frère puisque même Branham alukaki babenge paster te alingi babenge frère problème te fongolela biso bible wana na bandi nanu na ye prophète na frère wana tangela biso mukanda na 2 Pierre obi opie biso totangi yango 2 Pierre chapitre 2 verset 14 chapitre 2 verset 14 pesa totanga yango rapide pesa na lokande aoza na Ancien Testament chapitre 2 verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et instantables de péché. Ils s'amoxent les âmes mal affermées. Ils ont les cœurs exercés à la cupidité. Amen. Bible zolo banabiso malgré babengami basali na nzambe miso na bango etondi kaka na kolula basi na kodétruire vie ya basi. Et puis motema na bango etondisami na kolula mbongo. Olandi mama prophétesse. Moi soya ketiazemi mama prophétesse. Azo prophétiser pour na bato. Papa nanga yoka. Prophétesse azo prophétiser pour na bato. Obonga kokaki komi prophétiser pour na ye moko te ke mobalo azo landanga za escroc. Yango moninga na ebisaka bato prophétie ebikisaka te. Mutu ko négliger ndoto te, négliger prophétie. Pour la plupart ya ba prophétie na ya ba prophète ba batalokuta. Yango moni tangu Yesu Kristo ayaki akutaki ba prophète malobela ki si prophétie te. Azalaki nzamba temps présent. Soka lobi obiki obiki. Soka sekwiso asekwisiyo. Ti lelo azali na bomoi. Azo sala makambo ti lelo. Azo bikisa bato na temps présent ti lelo. Azo na kati ya prophétie te. Kolon la biso Yesu Kristo. Pour maman prophète azo prophétiser na matadi. Mais pourquoi faux pasteur oya uti l'église moko? Alandi po zo ba minoko ebele? Alandi po influence a pembeni ya pasteur moko? Est-ce que pasteur azali nzambe? Po batu ba koma na influence ya kokwisa na masumu lokwa na komi pembeni ya pasteur oyo lokola collaborateur na linginga vina nge bongi ata vino bongi awa na se tina nini mutu aganye nyoswa mokili oyo lobi azanga bokonzi na likolo soki bayekoli kutu babikisi babengani milimo mabe me bayepa na Yesu Kristo nesengo Yesu abisi bango bosepela po nango te mais loko mana bosepela nango po bakombo na bino eponani ekomami na bokonzi na likolo mais mama prophète bokonzi na likolo po na ya luki yango te ya luki bokonzi ya mokili po ayoki kaka mutu boka na collaborateur ya pasteur moko vina ngana bana ekobonga vina nge ko changer ataka ezemi ta senini atie ezemi na mama prophète wana na pasteur wana bango nyonso basali ekobo. Est-ce que ti mama prophète abanda kobima na pasteur wana balaki ye atikali pe kobala ete Paul azoloba nini
Paul alobani na mokanda na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 8. Alobi soki okokoka kozala lokola ngai te pona bino ba veuve pona bino ba célibataire soki bokoka kozala lokola nga Paul te esengeli bobana sino te bobebisa nzoto na lisumu ya nini Yakobo. Maman prophétesse atanga vexe wana te. Papa justice ya basali ya Nzambe ekoleka ya bapakani ekozala double. Olandi bango nyonso baza ndenge moko mais tozongi siko na eloko moko. On a photo bon maman. Église. Ils en ont passage. Pourquoi kaka eloko moko esalami comme aloko a baise? Non, nzamba na posa na ngote. Ngana ebi papa na biso les vendredi na ba. Soki pasteur to frère moko asali eloko adenge wana. Bakoteli misaye liboso ya lingumba bon filmete te basi wana caméra za hivi même ilelo eloko wana esalamaka botel mise liboso ya lingomba na bandimi nyonso te na basage ya église yana bapaka église yana bapasteur église yana ba conseiller yana ba maman motambwisi yana ba premier diacre bazali na kati église ba otika la réunion église so seni ni ebimi talandeko Yves eloko oya sali eza ko bebisa réputation mosali ya Nzambe eza ko bebisa ko banda lelo boki ko benga na mutu na église église ya corps de Christ eza ya Nzambe église eza ya mutu te église ya liloba na Nzambe biso so tokoleka tokotika ngwe kotika na lilobe koleka te. Mais à partir ya lelo soki na musala moko sala kan église on sala ngo lisusu te. À partir ya lelo tokabi yo na maboko ya Satana tokangi yo mabondeli na kati église. Ils ont bien mentionné la Bible. Oui. OK. Bakango mabondeli yo place bakangi yo mabondeli okim église te okomaka koya kosambela comme ndimi simple koya kosambela comme ndimi simple même ozaki mondimi simple okobandaka koya kosambela ti mokambe église wana kokamba po Nzambe na biso pa tonda na mawa bavandi isusu réunion babengi babondeli o Nzambe bobiloko akosala ngo lisusu te tiela biso omona eloko ni Yesu asalaki na mukanda na Jean chapitre 7 Jean 7 Jean 7 premier Jean simple Jean 7 oui verset 8 pesanga 7 verset 8 c'est bon. Jean chapitre 7 disez là. Disez là. Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 to baina verset 7 banzambe balimbisa Jean chapitre 8 verset 7 comme il continua à interroger il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jetez les premières pierres contre elle. Soko tangi na 5 a ou comprendre ba juif banganga Nzambe bamemi mabanga bamemi banzete na bapapa mikolo na bana mikie baye na mwasi moko ya adultère liboso na Yesu balobi mokonzi tomemeli yo mwasi oyo tala na mobeko ya Moïse eloba soki mwasi asali ekobo esengeli koboma ye na mabanga na banzete
yango toye na yo lobi nini Yesu Kristo afukami na mabele abandi kokoma makomi wana elobi ete atuni bango motuna nani kati na bino oya sali lisumu te azwa mabanga na banzete asala nini abamba ye. Bible lobi mutu moko te panda Yesu azokoma babandi kokima moko bazokima moko c'est parce que bango nyonso ndenge bazalaki wana bazalaki na ba problème kati na bango bamisu bazalaki na problème akoyina batu bamisu bazalaki na problème akolula mbongo batu misu bazalaki na problème alokuta mwasi bazalaki na problème na ye kogo mais bazalaki na problème na masanga pe bazalaki bazalaki na problème akoyina bazalaki bazalaki na problème ya jalousie pe bazalaki nini bazalaki. Ok, Bible lobi na mokili oyo mobimba mutu oyo azali sali sumu ezaka kanani Yesu Kristo. Sikwa tuni bango oyo nano asala lisumu tasala nini abambe libanga. Papa Yves, Bible lobi bakomi kokima moko mutu na mutu yaki na libango déposer libanga na se tout la mus obi ngana bambe libanga kasi ngana mela masanga pe kunati ngana bambe libanga kasi ngana zaka na ndoki ngam na loka quartier ngana bambe libanga kasi ngana zaka jaloux ya batuti na bambe libanga kasi nga vi na ngeza la kabuli mutu nyonso akomi ko sentir culpabilité na kati ya motema na ye bakimi Yesu atomboli mutu atuni mwasi wana wapi batu o bayaki ko condamner yo atuni mwasi wana wapi batu o bayaki kosala nini ko condamner yo omoni atamoko mwasi wana lobi na moni atamoko te Yesu ebise siko kende na limbisi masumu na yo kasi kozongela lisusu masumu te. Église nzambe babengana kamoto te bakangaka mutu mabondeli bavandisaka mutu babengana kamutu te nani azangi mabe babengana kamutu na église te papa. Église lingo laksa nini église yango corps de Christ tanga na Ephésiens peut-être que Bible yango totanga ngo souviens te corps de Christ babengana kamutu te soki mutu azando kana milimo mabe aye pona occasion ya shita ko kwesa église wana nzamba capable oboma ye nzamba capable akokimisa ye puisque bando ki pe batinda ka batu bantene na l'église pour pas bebisa ba réputation basali nzambe. OK, voilà, merci beaucoup. Vous comprenez donc église babengana kamutu te église bavandisaka mutu bakangaka mutu mabondeli exia mutu wana koya basali ya nzambe bakwa ko bondeli nzambe bafungoleli ye mabondeli. Soko kite babwaki e pasata. Voilà. Merci beaucoup papa Domina Souka, numéro de téléphone, nous avons 2, 3, 4 personnes et aussi pourquoi il est tonga il doit pas dans Nzambe ba oyo ba lingi Nzambe mais petite occasion ko yamba bango ya ko yamba Nzambe wana ezaliti à travers cette émission avec ko ko yamba Nzambe wana ngo solana ba Nzambe wa biso. Merci beaucoup papa. Liloba yasuke zaka Yesu Kristo ndali Alpha azali omega azali ebandeli besuka ye wana azali mokonzi na bakonzi liloba suka tokoloba yango wana et puis eloko tokobakise alike bana nzambe tobongola mitema totika masumu eza soni komona faux pasteur na prophétesse waza na kati église mais misu na ye tondika na kolula ndenge lobi na 2 Pierre chapitre 2 verset 14 tiake kotombe na zemi basali na nzambe boyeba ke diable akotinda batu liboso na bino baya kotante bino mais botelema na mabondeli diable na ba mission na ye akokima bandeko nyonso bakangami na bondoki bokangami na bakisi litomba nini ko gagner nyonso bokilo bobungisa molimo na ye bobongola motema tomona bakisi ezo balukela
bato bazosala yango bango moko ezotumba bango moko. Donc yo moko moto sali eloko amezikisi yo moko litomba nango eza nini? Litomba nango eza nini? Yo pena meme kisi na yo mitumba yo okotika to bongola motema na yo ondima Yesu Kristo na bomoi. Tala bandeko nde baopedre vi na bango. Est-ce que prise babeti mutu eki kokende kobebisa mutu wana biloko akati eza prise teza mvutima milimo mabe polikola ringi wana eza nde milimo mabe bobongola mitema na bino bana na nzambe bobongola mitema na bino tondima Yesu Kristo lokwa mokonzi pe mobiksi tokima masumu na place akomikotisa na masumu moko taza sembo lokola nzambe me tokima nde masumu tomikotisa na masumu te. Nzamba pambola bino. Bo s'abonner na chaîne na biso oyo DVM Daniel TV, bo s'abonner, ba prière ezawana, ba prédication ali témoignage pe ali bo s'abonner, bo partager PBL. Numéro na biso à téléphone ali 081 43 30 475. 081 43 30 475. Eza na WhatsApp. Tobeti 081 46 14 476. Ezape na WhatsApp 081 46 14 476. Eza na WhatsApp. Olingi kobengo bengi biso na numéro wana. Ozana ba problème ba cas difficile o ezotungisa ezo se multiplier yo na kati ya bomo ino tona libota na yo benga tokopeso ba directive. Tokobondela Yesu Kristo akokita akopesa solution na likambo na yo. Nzamba pambola bino bana na nzambe nyonso la bonne nouvelle obozwami na monde entier. Mama Cecilia Amisi na pesio bambote belé siko zali na Canada. Mama Cecilia Amisi bambote belé na pesi mama Thérèse Mbangani. Bambote belé mama telema na mabondeli nzamba lingiyo auselo makamba kokamwa minene. Na pesi bambote na mama Bibi Ishingo. Bibi Ishingo évangéliste national bambote belé. Na pesi mbote na papa Pati Lokesa na kati États-Unis na mwasi na ye mama Jetou bambote belé. Mama Chacha Papa Junior nzamba mona bino bisika bozali na bosanité mon grand frère bel ami mon grand frère Albert bel ami na kati ya Angleterre na pesio bambote belé na pesi bambote belé et pas mwana nanga wana mwana nanga Ezose Muzo na kati Angleterre wana mwana nanga bambote belé nzamba mona yo na Riti Sele nzamba mona bino. Papa Avelino Thomas na kati ya Luanda na mama Ana bambote belé nzamba mona bino. Mama Evodi Mwanda nzamba mona bino. Bana Luanda kala mingi te tozoya papa Avelino tozoya puisque na début ya 6e mois tozo banda ba campagne d'évangélisation tokosala ngo tournoi Kinshasa mobimba pe tokokota na kati intérieure. Moi na nzambe nyonso olingo soutenir campagne oyo ekosalama totambola po d'évangile nzambe po eloko nzambe atini to sala yango nde eza évangile bo soutenir po nango. Nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongi te tokutani na émission Koya. Bye bye bambote belé mama Tati mama na miracle Octavie Mandungu Mundungu Gazogo Celestin bambote belé sika bozali. Amen.